La notabilité des Congo se félicite de l'élévation de celui qu'ils ont toujours qualifié de Mbuta, feu le président Joseph Kasavubu au rang de héros national. Élévation juste et justifiée, pensent les fils et fils du Congo central, considérant la probité, l'honnêteté et l'intégrité de l'homme. Le Mbuta Joseph Kasavubu, un des précurseurs incontestés de l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Nous, filles et fils de la province du Congo central, remercions ce jour. C'est pourquoi nous l'appelons notre frère et notre Mpangi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé en dignité de héros national Mbuta Joseph Kasavubu, père de l'indépendance et premier président de la République démocratique du Congo. Mbuta Joseph Kasavubu reste pour nous l'incarnation des valeurs Congo telles que l'honnêteté, la probité, l'intégrité, l'amour de la patrie, l'amour du prochain et l'unité nationale. Nous, filles et fils de l'ensemble du Congo central, de Kazangulu à Mwanda, nous réjouissons de cette heureuse et louable initiative du magistrat suprême. Par conséquent, nous nous engageons ce jour devant Dieu et nos aïeux à le soutenir et à l'accompagner dans l'accomplissement de sa lourde et prophétique mission à la tête de notre République, la République démocratique du Congo. Plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par nos aïeux, Mamando Nakipa Vita, en passant par Tata Simoni Kimbangu et Mbuta Joseph Kasavubu, de bénir notre frère, notre Mpangi, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout au long de son mandat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La déclaration de ce jour, de rendre un hommage mérité à tous nos aïeux, mais aussi de dire solennellement merci à la famille de Papa Lungwana par son fils José Lungwana qui est ici avec nous, qui nous a prêté ces cadres d'intimité familiale qui nous accueillent ces jours. Sur ce, laissez-moi vous lire rapidement la déclaration que le Né-Congo ont tenu à faire au chef de l'État pour lui traduire de manière vraiment solennelle nos remerciements ainsi que nos encouragements par et à travers sa louable initiative d'élever en dignité un de nos aïeux, un de nos grands-parents, le pilier en fait de notre indépendance. J'ai cité avec votre autorisation à vous tous, Papa Mbuta Joseph Kasavubu, père de l'indépendance et le tout premier président de la République, dont le marque dans la gestion de la République ne cesse de faire d'émulation à travers les générations. Et pour nous, Mbuta Kasavubu, par son œuvre, reste un personnage intemporel. Donc nous ne saurions pas le limiter au temps. Même nos enfants, nos petits-enfants continueront à apprendre et à piocher dans les richesses intrinsèques à ces personnages, les valeurs qui devraient être pratiquement, je dirais, les lampions du gouvernail Né-Congo. Sur ce, j'ai lu la déclaration des notables Congo à la suite de l'élévation en dignité de Mbuta Joseph Kasavubu. Nous, filles et fils de la province du Congo central, remercions ce jour le président de la République, chef de l'État, notre frère. Ne perdez pas de vue que pour nous, le président Félix Antoine Tshisekedi est Né-Congo, pour avoir étudié à Tumba avec nous et les autres qui sont ici, mais aussi en Bansaboma. Donc c'est vraiment un concours de destin. C'est pourquoi nous l'appelons notre frère et notre Mpangi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé en dignité de héros national
Mbuta Joseph Kasavubu, père de l'indépendance et premier président de la République démocratique du Congo. Mbuta Joseph Kasavubu reste pour nous l'incarnation des valeurs Congo telles que l'honnêteté, la probité, l'intégrité, avais-je dit, l'amour de la patrie, l'amour du prochain et l'unité nationale. Nous, filles et fils de l'ensemble du Congo central, de Kazangulu à Mwanda, nous réjouissons de cette heureuse et louable initiative du magistrat suprême. Par conséquent, nous nous engageons ce jour devant Dieu et nos aïeux à le soutenir et à l'accompagner dans l'accomplissement de sa lourde et prophétique mission à la tête de notre République, la République démocratique du Congo. Plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par nos aïeux, Mamando Nakipa Vita, en passant par Tata Simoni Kimbango et Mbuta Joseph Kasavubu, de bénir notre frère, notre Mpangi, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout au long de son mandat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Betoke na vutula matondo na mpangi na beto Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mfumu ya ensi na dibanza ya kuzangula Mbuta Joseph Kasavubu na kisika ya Héros National. Na yao nkangu nyonso ya Congo Central, banda na Kasangulu ti na Mwanda, kina kiese pene vutula matondo na dibanza yai. Mbuta Joseph Kasavubu kele kisinsu ya kimpwanza, ya nzola ya bwala, ya kujatisa bwala na ngemba, pe na kidimbu ya nguizani. Betu bana Congo Central, na diambu yai ya kiese, betu melomba na tata nzambi, kisika mosi na bakulu, na bankaka, banda mama Ndona Kimba Vita, tata Simoni Kimbangu, tina Mbuta Joseph Kasavubu, Musakumulu, Pengemba na insi na beto. Bika mfumu nzambi Sakumuna mpangi na beto, tata mfumu ya bwala, Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yani pesa yandi ngolo, kikesa, lwenga na mayele samuna kujatisa bwala na beto. Bika nzambi sadisa insi na beto. Matondo mingi. Kosenga botondi epa mokonzi ya mboka na ndenge amatisi kombo ya moko ya biso oyo azaki président de la République ya Yambo na mboka oyo totangi nkondo Joseph Kasavubu. Yango lelo na bolingo nyonso tout tozalaki nango na mokonzi ya mboka toyebi tosala mwa réunion oyo ototonda ye botondi. Président Kasavubu azali po na mboka na biso to cultiver philosophie na ye te. Président Kasavubu awelaki pouvoir te, mokolo baye kobotola ye pouvoir, abundelaki eloko te po alingaki moto azoka te, ase retira atya mpe mobulu te na mboka. C'est pour te dire que ba valeur oyo ya président Kasavubu soki biso bana Congo mopimba to cultivaki yango Congo ezala pays pour développer. Mais nzela tozwaki ezali nzela oyo ezali contraire ya la philosophie ya président Kasavubu. Le président Kasavubu a montré l'exemple na mboka na biso na gestion ya mboka.
na ezaleli na ye président Kasavubu alingaki conflit alingaki pe mobulu te mais azalaki na sérieux na oyo etangi makambo mbongo soki même a voyagé soki azongi mbongo oyo a dépensé te ekozonga na kesi ya l'État tala lelo mboka na biso toza le pays le plus riche du monde mais à cause tout simplement ya kozanga philosophie oyo président Kasavubu a développaki yango mboka ekomi na pasi boye lokola président de la République azali non seulement ye moko alobi aza mokongo azali ne Congo biso pe toporte ye tolobi na oyo ye asali biso pe tolobi tokosalisa ye pour que mandat na ye esila na ndenge ya malamu. Voilà raison tokutaneli awa tozosenga na président de la République asuka kaka awa te parce que mboka na biso pour le moment eza ya kozika ekozala mawa mingi soki mboka na biso mboka oyo ya Kasavubu oyo a élevé ba méthode oyo apesi biso ndakisa ndenge nini il faut to vandela na mboka soki mboka oyo ya ye moko Kasavubu eza na moto ekozala contradiction. Donc lokola andimi Kasavubu héros ya Congo, il faudrait que problème au tozana na Congo, na Congo central, il faut ici là. Tozo senga na bato nyonso tu. Bato mayele bato bwana nyonso tu ya Congo central. Basa la nyonso tu pour que conflit wana ici là na ndenge ya malamu. Yango to sengi na président de la République botondi mingi na ndenge a élevé moko ya biso président Kasavubu. Kombo na onan ngai kombo na ngai José Lungwana. Merci pour la kanisilaye oyo azwi mpona kokomisa kondo Joseph Kasavubu héros national. Vraiment likambo wana eumeli mingi ye nde aye komatisa yango aye kopesa lokumu na kondo Joseph Kasavubu yango toza na esengo tokutani awa mpona kopesa merci mpo na makanisa malamu aza nango tala province na biso ya Bakongo eza ya kopengana mingi mais toti eleki yake makambo nyonso tu ekozala akobongisa abandi kokomisa Kasavubu Joseph Kasavubu héros national mais oyo mpe etikali toti eleki yake Bakongo na biso ekozwa kimia bajeune bakokola na idéologie ya honnêteté ndenge mokonzi ya Kasavubu azalaka yango na toye apona kopesa merci ndenge akanisi province chef de l'État ou ya biso lokomi bosengi na bampapiti bamamaki mpapita bambuta simon kimango basala na mutu ya chef de l'État tosengi mpenza mabondeli mingi mboka na biso eza ya koningana makasi soki mabondeli te soki nzambe te tokokeli okoki te yango bango bakenda liboso bango bakobondela tokobondela oyo te mokonzi ya mboka mpenza makambo soto ya pasi ezoyeka na mboka na biso vraiment ekoka kofa basolution eke biso na kimia ezala malamu mpo mboka na biso tozafi toza mboka malamu mboka monene mboka eza na bomengo ebele il faut tozwa mpenza développement ya solution na mboka na biso. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'élévation à Outi Kosala, il y a président Kasavubu. Le premier président de la République démocratique du Congo, président Kasavubu, pour Akomana rang il y a héros national. Vraiment, il y a qui ont mingi, qui mingi, tomitungi saki. Parce que président Kasavubu, yende mutabandina no bitumba. Il y a Congo central pour que tout soit indépendance. Abundi, Alandi, Oyo Bakanga Maka, na Elisabethville, Oyo Bakenaga na Luluabu, Abundi, Hermion, Sokotambola, Titi, Bamindele, Bayeko Pesa Biso, indépendance. Lelo Ayaki Kobima, président de la République démocratique du Congo, Asilisi Manda Naye, Kasi, Okufa Naye, Obosana Ebana Mingi, la République démocratique du Congo, Bayebi le sous-souté, histoire, il y a président Kasavubu, premier président.
mais na français bayi koyebisa biso tel père tel fils. Makambo yo président Kasavubu asalaki ya ba voyage kozongisa bambongo na caisse à l'état. Toye komona ngo lisusu exemple na président Tshisekedi kindeki pe azongisi. Toye kolanda deuxième événement aye pour relever le premier président na raya héros national. Vraiment epesi biso esengo makasi na banekongo nyonso. Alors yango tozoko senga na banekongo nyonso tozala na bomoko balobi mika mimbwa tolalela ndenge moko tolamukela ndenge moko wana ezali expression ya bakoko na biso pamba te biso toyebi bokoko ata lelo bozoboya bokoko ata lelo bozokima bokoko me tobandi na bokoko ebandeli ya mboka ebandelaki na bokoko po toye kokoma na 1960 tozwa indépendance d'institution ebanda me banani babandaki bachef coutumier nde tomemaki mboka ezalaki na kimia mais lokola lelo te bokomi bino bapoliticien bitumba koswana mais bozokende koswana pourquoi parce que bitumba bozana yango ya peuple fo bobundela peuple alia malamu misala ezala mpona bana na biso bazokosilisa baklasse basala mais koma siko bino bozwi bosilisi bokomi na kiti lelo ekomi bitumba koswana mais bolingi kongo yango ebeba to ndenge nini tolanda exemple ya président de la république ndenge azomemela biso tozala na bomoko vraiment président Félix biso tozali nsima na yo kobangela côté mboka ezali ya biso tolingi ki Congo ezala uni biso nyonso bana Congo tozala na bomoko vraiment toza nsima na yo to remercie mingi na acte oyo yo uti kosala totiki yo te pe tokotika yo te manda na yo mobimba kino ekosila merci beaucoup.